le dossier Koffi Olomide. Otobengaka Koffi Olomide mopa umukonzi mobali bongo ya mama si Cindy Lecoeur. Est-ce que bafani ya Koffi Olomide bozali s'il vous plaît komelangaka kombo ya malonga kombo ya kitoko oyo lingaka penza penza kobenga Koffi Olomide et pourquoi pas Cindy Lecoeur. Voilà. Le lotoye na dossier ya Koffi Olomide na Cindy Lecoeur après surtout concert ya Koffi Olomide mbutu mbutu makasi yeye kotelema mbutu makasi yeye kolamuka na bandi ebela batu biso nyonso tosala constat que Cindy Lecoeur atikala koyemba na concert ya Koffi Olomide hein Cindy Lecoeur ayemba kite alors quand boyebi toyaka toujours kosala banalise tomoni banalise ya makasi moi personnellement batu batindela kinga banalise ya bandeko na biso mosusu oyo basalaki selon ba propos ya batu balobi Koffi Olomide aza bien pe aza mie sans Cindy Lecoeur pembeni na ye. Koffi Olomide aza bien orchestre ya quartier latin eza bien sans Cindy Lecoeur. Donc Cindy Lecoeur azala kite mais absence na ye etikala kozala remarqué te. Absence na ye etikala kozala remarqué te. Ndenge zalaka na ba place mosusu soki musicien moko songolo azate to musicienne moko boye azate na orchestre bo sentir penza vide moko boye mais selon batu ebele balobi absence ya Cindy Lecoeur na concert ya Koffi Olomide ezalaki nango remarqué te. Donc Cindy Lecoeur atikalaka mwasi ya ndako alongwa na ye na quartier latin atika na ye makambo koyemba. La famille, est-ce que makambo o batu bazoloba bino pe bo appuyer to bo appuyer te? En tout cas quand de boyebi nga pe na yaka na oyanga analyse na yaka pe na oyanga ya kobatisa ka ndenge zalaka. S'il vous plaît ceux qui okoti sika s'abonner massivement, partager, commenter et kosala malamu. Selon ngai Koffi Olomide, premièrement Cindy Lecoeur avant azala mwasi ya Koffi Olomide, Cindy Lecoeur azalaki musicienne, azalaki chantre na groupe surtout ya quartier latin. Cindy Lecoeur akota na quartier latin akota nanu na vie ya Koffi Olomide en tant que chantre, en tant que musicienne. Tango akotaki ezate keno ye na Koffi Olomide ba yebanaki quelque part babanda déjà bolingo na bango après wana nde Koffi Olomide aye kokotisa ye na quartier latin te. Mais plutôt Koffi Olomide na Cindy Lecoeur bayaki koyebana bakomaki kolingana tango Cindy Lecoeur akotaki na quartier latin. Ebele ya batu, oui bien sûr, je sais que ezala batu o balinga Koffi Olomide balinga ka Cindy Lecoeur te. Pourquoi? Parce que toyeba biso nyonso ke Koffi Olomide azalaki marié na mama Lia eye kosala ke libali kufi. Tango libali kufi mutu na mutu asimbi nzela, c'est ainsi que Koffi Olomide a décidé ki na ye ke malamu na bala mwasi oyo azopesanga kimia. La famille, je suis sûre et certaine que batu o basi babali, batu o bazala banda kwa mabala, bako ina Cindy Lecoeur te, mais bako comprendre Koffi Olomide. Bako ina penza Cindy Lecoeur te, mais bako comprendre Koffi Olomide. Mama Ali azalaki mwasi ya Koffi Olomide. Soki lelo oyo bakomaki na niveau ya ko divorcer parce que je sais que ba couple nyonso ezalaka toujours na bango matata. Ezana ba couple mosusu mosusu mobala ezana kindumba moko exagéré. Oyo ezalaka ke ezo soignisa mwasi na mobali. Mais mobala yebi kozwa soin ya mwasi na ye ya bana mais ezana kindumba. Eko sala ke mwasi na mobali ba obana ko soana. Na mabala mosusu eza que mosusu mobali aza na ye na makasi ya okendo sala te aza paresseux de nature. Na mabala bongo koswana ekozala. C'est tout à fait normal. Na mabala mosusu ezalaka peut-être que mwasi to mobali aza contrôlé par sa propre famille. Na mabala bongo matata ezangaka te. Mais oyo ezalaka important boswana ezalaka toujours na ta moko nyonso esilaka. Soki mobali azalaki na kindumba ezalaka toujours na bata moko kindumba ekatani. Soki mobala bando yoka mingi famille na bango to mwasi ya bando yoka bando sala makambo oyo famille na bango ezo yebisa ye
ekomaka toujours na batamoko babiloko wana esilaka. De la même façon, Koffi Olomide na Alia, babando swana na libala, babando bunda, babando bebana, mais bango moko mibale, bakomaki na niveau ke oyo alobi ke na kobunda pona libala ote, oyo pe alobi ke na kobunda pona libala ote, yango omonaki ememaki bango na divorce. Mais bazalaki na bolingo envers bango mibale. Mais c'est parce que moi matata moko boye, moi ba incompréhension moko boye kotaki, oyo moko atikala kofungola miso te ke non na vanda na bunda pona libala nanga. Surtout dans la plupart des cas, moi si azalaka sensé ya kobunda pona libala na ye. Eza bongo. Po mobali soki abali, mobali déjà soki abali, azalaka na ye prêt à divorcer. Mobali soki déjà bo bala na ka le même jour. Ezalaka ka koswana ya muke, mbala moko akomi koloba makambo ya divorce. Mais moi si tango akotaka na ndako ya libala, azalaka déjà préparé. Ba parents déjà balobaka kende ko construire royaume na yo. Awa epa na biso place na yo ezate. Mais mobala yebi ke na ko divorcer na okende nanga ko zwa ndako mususu. Siko moi si soki a divorcer, makanisi ezalaka kaka na zonge epa na biso. Eza bongo. Koloba ke non Cindy Lecker absence na ye ezalaki remarqué te quand même. Wana eza kokitisa Cindy Lecker. Cindy Lecker wana voix oya yembaka. Dans la vie quand même il faut apprécier. Lelo Koffi Olomide azokola. Toyebi biso nyonso ke Cindy Lecker aza mwana muke comparativement ya Koffi Olomide. Koffi Olomide 70 ans. Mais Cindy Lecker est-ce qu'il a koki 50 ans? Akoki kozala na ba 40 quelques. Akoki kozala na ba 44 quelques c'est Cindy Lecker. Sikoyo, Cindy Lecker a venir ezali ya kokonza quartier latin ata soki Koffi Olomide a komi na ba 70 ans oyo ba 80 ans plutôt oyo akokoka lisusu koyemba te. Mais Cindy Lecker akoya kotelemisa quartier latin. C'est comme ça. Destin ya Koffi Olomide na Alia ezalaki kaka babalana, bavanda pour un moment donné et puis un jour bakokabwanaka pour que porte ya Cindy Lecker efongwama. C'est comme ça. Dans la vie toyeba pe ko accepter kama mususu. Koffi Olomide na Alia bakabwani. Eza destin, eza nzambe ye moko planifia bongo. Ezalaki pe na choix na bango, bango moko Maman Alia soki alobaki ke non na bunda. Po moi ça m'étonnait toujours. Comment ça fait-il que yo moi c'est ce que oswani na mobali. Moi likambo moko boya muke yo il faut okumba voyage au Kenovanda na France. Oke novanda na bapoto pendant 6 mois ozotika mobali oyo deja mesana kolala mbetu moko na mwasi tango yo ozotika mobala bongo et puis mobala ngo aza star ba star mboka na biso ezate keno bango nde bakenda koluka basi ba star mboka na biso basi nde balukaka bango basi nde balukaka ba mibali eza bongo ezaka bastara basi oyo mibali mosusu balukaka bango mais ba mibali bastara ba mibali basi balukaka bango siko déjà oyebi ke mobali na yo aza star aussi omona combien ya basi o balukaka mobali na yo mais tu te permets au moins à l'occasion ya moi koswana moko ya muke boye mbala moko yo kumbi voyage nga wana na France na kende siko tango tiki mobali bongo ye moko aye kokutana na mwasi oyo aza na douceur a makasi mwasi oyo aza pe na beauté moko eza exceptionnel mwasi pe oyo aza na mayele mwasi oyo ayebi penza kovandisa mobali ayebi kokajole mobali siko okanisa nini mobali wana akotika ye azongela yo yo tango koya ozala neti eloko kana ndako ezalaka bongo alors batu mosusu mosusu botikaka koyina Cindy Lecker à l'occasion de rien te nga pe de mon côté na ini nanga Alia te nalobaka ngo chaque jour mais c'est la réalité ezana ba makambo mosusu soki mobali azobimaka libanda to sili kaka ezalaka bien te mais soki ezake yo mwasi pe oza la base oza la cause ya kosala ke mobali na yo abimaka libanda la famille babilo mosusu foto lobaka tokoya awa teke no to bandolia lia na monoko te il faut to lobaka réalité mama Alia soki lelo libala na ye kufa ye moko aza la base atikala ko vandisa libala na ye te ye atiaki kaka mwa ba comportement mindele ata kutu mindele to monaka mindele belé to sala na mindele la famille mundele azalaka bisika mwasi na ye mobali na ye azali nde bisika ye pa azali nyonso kobengaka mobali na ye kobenga mwasi na ye esalemaka esalemaka botika Cindy Lecker
aza mwasi ya Kofi. Donc, Kofi, félicitations. Roi Baudouin, l'équipe bien. Mamacite, osa désolé. Hein. En tout cas, tant yako ça et la yo ba fanatique et c'est l'équipe. Tant yako bimalibanda, o bando kenda makambu yo moko, o salaka yo moko bwe et c'est l'équipe. Donc, keneka libala. Fandisaka siko libala, moko pesoko lingo bimisa moi single na yo bimisi. Menandenga concert bepeme na Kofi. Ça, ce qui y a ce moment que on apporte quelque chose pas naïe, tant mieux. Parce que dans le moment ba misère ba kendaki, ce qui yo est d'ailleurs. Mais les gens n'aiment pas ça. Bakbaza na besoin kaka ya Kofi. Les gens ont besoin que da Kofi na bango. Ndenga moi ndenga bete na Roi Baudouin. Batu baza na besoin ya Kofi wana, ya voix ya Kofi na banzembo wana. Voilà. Donc concert eleki kitoko yo zala kite. Omoni te ke yo moko fande pembeni. Omoni batu ba sepeli, batu ba bimi na concert. Vraiment, Kofi, Jean-Robert, là où tu es, je tenais à vous dire que les gens ont apprécié le concert de Stade de Roi Baudouin. Malgré qu'il n'y avait pas de plein, mais les gens qui sont venus, ils ont aimé. Toi qui va retour et belé à bien que les gens ont dit sur vous, sur le concert nayo ba sepeli au betel bango ba nostalgie ba revivre penza ba sentir penza que oui Kofi na biso Kofi na biso voilà wana toleki yomoko yoki yomoko yoki soko bandeli lisusu mitali yo toloba kite mitali yo biso tolobi kaka batu baloba ki les gens ont beaucoup aimé voilà. Donc, Kofi, félicitations. Roi Baudouin, l'équipe bien. Mamacite, osa désolé. Hein. En tout cas, tant yako ça et la yo ba fanatique et c'est l'équipe. Tant yako bimalibanda, o bando kenda makambu yo moko, o salaka yo moko bwe et c'est l'équipe. Donc, keneka libala. Fandisaka siko libala, moko pesoko lingo bimisa moi single na yo bimisi. Menandenga concert bepeme na Kofi, ça. Ce qui y a ce moment que on apporte quelque chose pas naïe, tant mieux. Parce que dans le moment ba misère ba kendaki, ce qui yo est d'ailleurs. Mais les gens n'aiment pas ça. Bakbaza na besoin kaka ya Kofi. Les gens ont besoin que da Kofi na bango. Ndenga moi ndenga bete na Roi Baudouin. Batu baza na besoin ya Kofi wana, ya voix ya Kofi na banzembo wana. Voilà. Donc concert eleki kitoko yo zala kite. Omoni te ke yo moko fande pembeni. Omoni batu ba sepeli, batu ba bimi na concert. Vraiment, Kofi, Jean-Robert, là où tu es, je tenais à vous dire que les gens ont apprécié le concert de Stade de Roi Baudouin. Malgré qu'il n'y avait pas de plein, mais les gens qui sont venus, ils ont aimé. Toi qui va retour et belé à bien que les gens ont dit sur vous, sur le concert nayo ba sepeli au betel bango ba nostalgie ba revivre penza ba sentir penza que oui Kofi na biso Kofi na biso voilà wana toleki yomoko yoki yomoko yoki soko bandeli lisusu mitali yo toloba kite mitali yo biso tolobi kaka batu baloba ki les gens ont beaucoup aimé voilà. Donc, Kofi, félicitations. Roi Baudouin, l'équipe bien. Mamacite, osa désolé. En tout cas, tant yako ça et la yo ba fanatique et c'est l'équipe. Tant yako bimalibanda, o bando kenda makambu yo moko, o salaka yo moko bwe et c'est l'équipe. Donc, keneka libala. Fandisaka siko libala, moko pesoko lingo bimisa moi single na yo bimisi. Menandenga concert bepeme na Kofi, ça. Ce qui y a ce moment que on apporte quelque chose pas naïe, tant mieux. Parce que dans le moment ba misère ba kendaki, ce qui yo est d'ailleurs. Mais les gens n'aiment pas ça. Bakbaza na besoin kaka ya Kofi. Les gens ont besoin que da Kofi na bango. Ndenga moi ndenga bete na Roi Baudouin. Batu baza na besoin ya Kofi wana, ya voix ya Kofi na banzembo wana. Voilà. Donc concert eleki kitoko yo zala kite. Omoni te ke yo moko fande pembeni. Omoni batu ba sepeli, batu ba bimi na concert. Vraiment,
Kofi, Jean-Robert, là où tu es, je tenais à vous dire que les gens ont apprécié le concert de Stade de Roi Baudouin. Malgré qu'il n'y avait pas de plainte, mais les gens qui sont venus, ils ont aimé. Toi qui va retour et belé bien que les gens ont dit sur vous, sur le concert nayo, ba sepeli, au betel bango ba nostalgie, ba revivre penza, ba sentir penza que oui, Kofi Nabiso, ah, Kofi Nabiso, voilà. Wana toleki, hein. Yomoko yoki, hein. Yomoko yoki. Soko bandeli lisusu, mitali yo. Toloba kite. Mitali yo, hein. Biso tolobi kaka, batu balobaki. Les gens ont beaucoup aimé, hein. Voilà. Donc, Kofi, félicitations. Roi Baudouin, l'équipe bien. Mamacite, osa désolé, hein. En tout cas, tant yako ça et la yo, ba fanatique, et c'est l'équipe. Tant yako bimalibanda, obando kenda makambu yo moko, osalaka yo moko bwe, et c'est l'équipe. Donc, keneka libala. Fandisaka siko libala, moko pesoko lingo bimisa moi, single na yo bimisi. Menandenga concert bepeme na Kofi, ça... Ce qui y a ce moment que on apporte quelque chose pas na ye, tant mieux. Parce que na moment ba misère ba kendaki, ce qui yo edaye. Mais les gens n'aiment pas ça. Batbaza na besoin kaka ya Kofi. Les gens ont besoin que da Kofi na bango. Ndenga moi ndenga bete na Roi Baudouin. Batbaza na besoin ya Kofi wana, ya voix ya Kofi na banzembo wana. Voilà. Donc concert eleki kitoko yo zala kite. Omoni te ke yo moko fande pembeni. Omoni batu ba sepeli, batu ba bimi na concert. Vraiment, Kofi, Jean-Robert, là où tu es, je tenais à vous dire que les gens ont apprécié le concert de Stade de Roi Baudouin. Malgré qu'il n'y avait pas de plainte, mais les gens qui sont venus, ils ont aimé. Toi qui va retour et belé bien que les gens ont dit sur vous, sur le concert nayo, ba sepeli, au betel bango ba nostalgie, ba revivre penza, ba sentir penza que oui, Kofi Nabiso, ah, Kofi Nabiso, voilà. Wana toleki, hein. Yomoko yoki, hein. Yomoko yoki. Soko bandeli lisusu, mitali yo. Toloba kite. Mitali yo, hein. Biso tolobi kaka, batu balobaki. Les gens ont beaucoup aimé, hein. Voilà. Donc, Kofi, félicitations. Roi Baudouin, l'équipe bien. Mamacite, osa désolé, hein. En tout cas, tant yako ça et la yo, ba fanatique, et c'est l'équipe. Tant yako bimalibanda, obando kenda makambu yo moko, osalaka yo moko bwe, et c'est l'équipe. Donc, keneka libala. Fandisaka siko libala, moko pesoko lingo bimisa moi, single na yo bimisi. Menandenga concert bepeme na Kofi, ça... Ce qui y a ce moment que on apporte quelque chose pas na ye, tant mieux. Parce que na moment ba misère ba kendaki, ce qui yo edaye. Mais les gens n'aiment pas ça. Batbaza na besoin kaka ya Kofi. Les gens ont besoin que da Kofi na bango. Ndenga moi ndenga bete na Roi Baudouin. Batbaza na besoin ya Kofi wana, ya voix ya Kofi na banzembo wana. Voilà. Donc concert eleki kitoko yo zala kite. Omoni te ke yo moko fande pembeni. Omoni batu ba sepeli, batu ba bimi na concert. Vraiment, Kofi, Jean-Robert, là où tu es, je tenais à vous dire que les gens ont apprécié le concert de Stade de Roi Baudouin. Malgré qu'il n'y avait pas de plainte, mais les gens qui sont venus, ils ont aimé. Toi qui va retour et belé bien que les gens ont dit sur vous, sur le concert nayo, ba sepeli, au betel bango ba nostalgie, ba revivre penza, ba sentir penza que oui, Kofi Nabiso, ah, Kofi Nabiso, voilà. Wana toleki, hein. Yomoko yoki, hein. Yomoko yoki. Soko bandeli lisusu, mitali yo. Toloba kite. Mitali yo, hein. Biso tolobi kaka, batu balobaki. Les gens ont beaucoup aimé, hein. Voilà.
affaire pe dossier Koffi Olomide oto bengaka Koffi Olomide mopa mokonzi mobali bongo ya mama si Cindy le cœur. Est-ce que bafani ya Koffi Olomide bozali s'il vous plaît komelangaka kombo ya malonga kombo ya kitoko oyo lingaka penza kobenga Koffi Olomide et pourquoi pas Cindy le cœur. Voilà. Le lotoye na dossier à Koffi Olomide na Cindy le cœur après surtout concert ya Koffi Olomide mbutu mbutu makasi ye kote le mbutu mbutu makasi ye kolamuka na bandi ebele abatu biso nyonso to sala constat que Cindy le cœur atikala koyemba na concert ya Koffi Olomide hein Cindy le cœur ayemba kité alors quand boyebi toyaka toujours kosala banalise tomoni banalise ya makasi moi personnellement batu batindela kinga banalise ya bandeko na biso mosusu oyo basalaki selon ba propos ya batu balobi Koffi Olomide aza bien pe aza mie sans Cindy le cœur pembeni na ye Koffi Olomide aza bien orchestre ya quartier latin eza bien sans Cindy le cœur. Donc Cindy le cœur azala kite mais absence na ye etikala kozala remarqué te. Absence na ye etikala kozala remarqué te. Ndenge zalaka na ba place mosusu soki musicien moko songolo azate to musicienne moko boye azate na orchestre bo sentir penza vide moko boye mais selon batu ebele balobi absence ya Cindy le cœur na concert ya Koffi Olomide ezalaki nango remarqué te donc Cindy le cœur atikalaka mwasi ya ndako alongwa na ye na quartier latin atika na ye makambo koyemba la famille. Est-ce que makambo o batu bazoloba bino pe bo appuyer to bo appuyer te en tout cas quand de boyebi nga pe na yaka na oyanga analyse na yaka pe na oyanga ya kobatisa ka ndenge zalaka s'il vous plaît soki okoti sika s'abonner massivement partager commenter et kosala malamu selon ngai Koffi Olomide premièrement Cindy le cœur avant azala mwasi ya Koffi Olomide Cindy le cœur azalaki musicienne azalaki chantre na groupe surtout ya quartier latin Cindy le cœur akota na quartier latin akota nanu na vie ya Koffi Olomide en tant que chantre en tant que musicienne tango akotaki ezate keno ye na Koffi Olomide bayebanaki quelque part babanda déjà bolingo na bango après wana nde Koffi Olomide aye kokotisa ye na quartier latin te mais plutôt Koffi Olomide na Cindy le cœur bayaki koyebana bakomaki kolingana tango Cindy le cœur akotaki na quartier latin ebele ya batu oui bien sûr je sais que ezala batu o balingaka Koffi Olomide balingaka Cindy le cœur te pourquoi parce que toyeba biso nyonso ke Koffi Olomide azalaki marié na mama Lia eye kosala ke libali kufi tango libali kufi mutu na mutu asimbi nzela c'est ainsi que Koffi Olomide a décidaki na ye ke malamu na bala mwasi oyo azopesanga kimia la famille je suis sûre et certaine que batu o basi babali batu o bazala bandako mabala bakoina Cindy le cœur te mais bako comprendre Koffi Olomide bakoina penza Cindy le cœur te mais bako comprendre Koffi Olomide Mama Ali azalaki mwasi ya Koffi Olomide. Soki lelo oyo bakomaki na niveau ya ko divorcer parce que je sais que ba couple nyonso ezalaka toujours na bango matata. Ezana ba couple mosusu mosusu mobala ezana kindumba moko exagéré. Oyo ezalaka ke ezo soignisa mwasi na mobali. Mais mobali ayebi kozwa soin ya mwasi na ya bana mais ezana kindumba. Ekosala ke mwasi na mobali ba obana ko soana. Na mabala mosusu eza que mosusu mobali aza na ye na makasi ya okendo sala te aza paresseux de nature na mabala bongo koswana ekozala c'est tout à fait normal na mabala mosusu ezalaka peut-être que mwasi to mobali aza contrôlé par sa propre famille na mabala bongo matata ezangaka te mais oyo ezalaka important boswana ezalaka toujours na ta moko nyonso esilaka soki mobali azalaki na kindumba ezalaka toujours na bata moko kindumba ekatani soki mobala bando yoka mingi famille na bango to mwasi bando yoka bando sala makambo oyo famille na bango ezoyebisa ye
ekomaka toujours na batan moko babiloko wana esilaka. De la même façon, Koffi Olomide na Alia, babando swana na libala, babando bunda, babando bebana, mais bango moko mibale, bakomaki na niveau ke oyo alobi ke na kobunda pona libala ote, oyo pe alobi ke na kobunda pona libala ote, yango omonaki ememaki bango na divorce. Mais bazalaki na bolingo envers bango mibale. Mais c'est parce que moi matata moko boye, moi ba incompréhension moko boye kotaki, oyo moko atikala kofungola miso te ke non na vanda na bunda pona libala nanga. Surtout dans la plupart des cas, moi si azalaka sensé ya kobunda pona libala na ye. Eza bongo. Po mobali soki abali, mobali déjà soki abali, azalaka na ye prêt à divorcer. Mobali soki déjà bo bala na ka le même jour. Ezalaka ka ko swana ya muke, mbala moko akomi koloba makambo ya divorce. Mais moi si tango akotaka na ndako ya libala azalaka déjà préparé. Ba parents déjà balobaka kende ko construire royaume na yo. Awa epa na biso place na yo ezate. Mais mobali ayebi ke na ko divorcer na okende nanga ko zwanda ko mususu. Siko moi si soki a divorcer, makanisi ezalaka kaka na zonge epa na biso. Eza bongo. Koloba ke non Cindy Lecker absence na ye ezalaki remarqué te quand même. Wana eza ko kitisa Cindy Lecker. Cindy Lecker wana voix oya yembaka. Dans la vie quand même il faut apprécier. Lelo Koffi Olomide azokola. Toyebi biso nyonso ke Cindy Lecker aza mwana muke comparativement ya Koffi Olomide. Koffi Olomide 70 ans. Mais Cindy Lecker, est-ce qu'il a koki c'est à 50 ans? A koki kozala na ba 40 quelques. A koki kozala na ba 44 quelques c'est Cindy Lecker. Sikoyo, Cindy Lecker a venir ezali ya kokonza quartier latin ata soki Koffi Olomide a komi na ba 70 ans oyo ba 80 ans plutôt oyo akokoka lisusu koyemba te. Mais Cindy Lecker akoya kotelemisa quartier latin. C'est comme ça. Destin ya Koffi Olomide na Alia ezalaki kaka babalana bavanda pour un moment donné et puis un jour bakokabwanaka pour que porte ya Cindy Lecker efongwama. C'est comme ça. Dans la vie toyeba pe ko accepter kama mususu. Koffi Olomide na Alia bakabwani eza destin, eza nzambe ye moko planifia bongo. Ezalaki pe na choix na bango moko. Maman Alia soki alobaki ke non na bunda. Po moi ça m'étonnait toujours. Comment ça fait-il que yo moi c'est ce que oswani na mobali. Moi likambo moko boya muke yo il faut okumba voyage okende ovanda na France, okende ovanda na bapoto pendant 6 mois ozotika mobali oyo déjà mesana kolala mbetu moko na mwasi. Tango yo ozotika mobala bongo et puis mobala ngo aza star. Ba star mboka na biso ezate ke no bango nde bakende akoluka basi. Bastar mboka na biso basi nde balukaka bango. Basi nde balukaka ba mibali. Eza bongo. Ezaka bastara basi oyo mibali mosusu balukaka bango. Mais ba mibali bastara ba mibali basi balukaka bango. Siko déjà oyebi ke mobali na yo aza star. Aussi au mona combien ya basi o balukaka mobali na yo. Mais tu te permets au moins à l'occasion ya moi koswana moko ya muke boye mbala moko yo kumbi voyage nga wana na France na kende siko tango tiki mobali bongo ye moko aye kokutana na mwasi oyo aza na douceur makasi mwasi oyo aza pe na beauté moko eza exceptionnel mwasi pe oyo aza na mayele mwasi oyo ayebi penza kovandisa mobali ayebi kokajole mobali siko okanisa nini mobali wana akotika ye azongela yo. Yo tango koya ozala neti eloko kana ndako ezalaka bongo. Alors batu mosusu mosusu botika ka koina Cindy Lecker à l'occasion de rien te. Nga pe de mon côté na ini nanga Alia te. Na lobakango chaque jour mais c'est la réalité. Ezana ba makambo mosusu soki mobali azobi makalibanda to sili kaka ezalaka bien te mais soki ezake yo mwasi pe oza la base oza la cause ya kosala ke mobali na yo abima kalibanda. Et la famille babilo bosusu photo lobaka tokoya awate ke no to bandolia lia na mono côté il faut to lobaka réalité mama Alia soki lelo libala na ekufa ye moko aza la base atikala ko vandisa libala na yete ye atiaki kaka moi ba comportement mindele atakutu mindele to mona ka mindele belé to sala na mindele la famille mundele azalaka bisika mwasi na ye mobali na ye azali nde bisika ye pa azali union soko bengaka mobali na ye ko benga mwasi na ye esalemaka esalemaka botika Cindy Lecker
aza mwasi ya Kofi ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko